Les experts ya libanda ya mboka bazwa sikoyo bapesa nzela ya autopsie nde clé boa eza wana na autopsie Katumbi séjour soki Katumbi abime Lubumbashi bandeko na analyse ngai na sali ngai na bino balandi la voix céleste soki Katumbi abime Lubumbashi akei pays moko songolo pakala ndokinde yewana ndokinde yewana pona matanga mutu abimisaka mai miso ebele koyoka mawa batu bayokele mawa yende ndoki enquête ezali en cours pe okende Soriano Danya Nyonissim alias Moïse Katumbi. Moïse azali motema mabe. Moïse Katumbi asala makambu akoyisa makambu me ya toro oyo Katumbi akokoya ya toro oyo Katumbi akoéchappé te. Pourquoi akoéchappé te? Katumbi ayaki na orgueil, ayaki koluka moye ki kosala corruption na ba pays wana po bango nde ba engagé enquête. Mais le messieurs il y a une précipitation, mais le professionnalisme et la justice au Congo, le magistrat de biso des pères et des mères. Donc, assassinat de Chéribin Okenge, ministre honoraire, député national. Baimboka, Balinga Kinde, Bamema Kao, Nakati Yamboka, Basali, image du chef de l'État, Basali. Le régime Yafati na niveau ya planète si bango tous les ambassadeurs basokoli maboko na bango lokola poste Pilato balobi bako kota lisusu makambu ya Congo te lokola Congo yemoko engagé batu ba mener enquête la police scientifique ya ba congolais avec les experts congolais les experts sud-africains les experts belges au bazali autour il y a assassinat il y a Chéribin Okende nani oyo bomaki Chéribin Okende nani oyo asalaki ki ba boma Chéribin pour ma trouble na kati ya mboka Chéribin Okende makile gangi Chéribin Okende akokende pamba te biso to bundela ki justice to bundela ki justice faire son travail enquête résultat il y a quête il y a assassinat il y a député national au Butikobima le nom Mikolo Misatu donc il est 4e jour parce que mon ndoki o ebomaki Chéribin o bakuti na voiture ya Chéribin et utaki et pas ya garde du corps na ye mbote vraiment na bande konyo surtout o balandaka biso mokili mobimba na Congo na biso na Europe bayimboka walingaka asolana miyake émission na biso tuzolobela mboka émission na biso tozaki ko sangisa ba congolais nyonso tout na sima ya chef de l'état pe lisusu na sima ya armée na biso loyaliste armée na biso régulière ezali ko neutraliser ezali ko pousser banguna baruta place oyo bango barutaki bayimboka tokoti phase moko décisive jamais ngana yoto séparé mobilisation populaire Kanganzela ennemi à Congo azwa espacité éveil patriotique éveil de conscience baimboka ba Congoman peuple congolais oazali na diaspora tozo bunda komba moko bino libanda biso nakati même na libanda kuna bosala ka ba marche prière notre victoire est certain nous allons na raison na biso likambu ya mabele na mabele ti likolo nzambe ayebi raison oyo biso nous allons na yango bokabwani ezala biso musika Congo esengi bolingo Congo esengi bomoko Congo esengi vigilance Congo esengi lisu likolo ya lisu bitumba ya Tshisekedi ezali ya ye mokote ezali ya biso nyonso tout ba congolais o bazali étendue de la république pe libanda ya Congo merci na nous nzambe o ya likolo o ya ndimaki Fachi a dirigé pays de nos ancêtres pe merci lisusu na chef de l'état président de la république mokonzi ya Congo mokonzi ya africain et mokonzi ya des pères et des mères parce que politique ya Fachi ezali ko troubler batu ebele la politique c'est la sagesse parce que Fachi
génie à Congo, génie à Afrique. Précipitation et puis ça bamboka. La professionnalisme des télémissa, des pesanzela, des pesa force na kati ya pays de nos ancêtres. Wa linga so nangai, wa linga benga kangai, to sololaka ba congolais au baza par-ci par-là. Numéro nangai ezali WhatsApp pe na appel plus 243 97 360 50 14 na bandeli yango pe na limboli yango plus 243 97 360 50 14 WhatsApp na appel mamba dédicace na ba oyo bandaka biso bisika nyonso tu mbote na lever komesha Stani Mamire Luyengi na niveau ya Suède na bana Nzambe Lola Asimba pe abatela les sous maître Mayambula avocat ya munene na Congo central avocat ya munene Songololo Boma Matadi maître Mayambula mutu moko malamu mutu moko sérieux mutu moko intégré avocat ya solo mbimba ya de Paris Patrick bandeko nyonso tu mbote yango wana ya biso mission tokolobela mboka ya biso mission tokolandela tous les mouvements suspectés ya biso mission tokolandela place oyo moment na kuku ekobima na pasa baimboka liboke elombi solo assassinat du député national ministre honoraire Chéribin Okende Soriano Daniel Nyonissim alias Moïse Katumbi. Moïse azali motema mabe. Moïse Katumbi asala makambu, akoyisa makambu. Mais ya toro oyo Katumbi akokoya. Ya toro oyo Katumbi akoéchappé. Pourquoi akoéchappé? Katumbi ayaki na orgueil, ayaki ko koluka moye ki kosala corruption na ba pays wana po bango nde ba engagé enquête. Mais le monsieur il y a une précipitation, mais le professionnalisme et la justice au Congo, le magistrat de biso des pères et des mères. Donc, assassinat de Chéribin Okende, ministre honoraire, député national. Baimboka, Balinga Kinde, Bamema Kao, Nakati Yamboka, Basali, image du chef de l'État, Basali, régime Yafati, na niveau de la planète. Parce que Moïse, c'est la France. Même quelques dirigeants belgiques, pendant ce moment, Moïse Katumbi. Donc Katumbi a eu un orgueil. Katumbi qui est une ambassade, surtout, ils allaient à une ville, il y a Kinshasa, dans la commune, il y a Gombe. À ça, la corruption, ambassadeur, il y a Issa Amérique, les sites Taïmi, ambassadeur, il y a Canada, ambassadeur, il y a Allemagne, Olivier Schneckberg, Aketi, et pas ambassadeur, il y a Japon. Donc, Minami Hiro, vous voyez que les Américains comprennent la politique de Fati. Donc, Fati génie de l'Afrique, Fati génie à Congo, avec le professionnalisme et la détermination politique. Il y a quoi ici? Tous les ambassadeurs, basokoli maboko na bango lokola poste Pilato balobi bakokota lisusu makambo ya Congo te lokola Congo ye moko engagé batu ba mener enquête. La police scientifique ya ba congolais avec les experts congolais, les experts sud-africains, les experts belges au bazali autour ya assassinat ya Chéribin Okende. Balandi la poste l'Est, balandi miyaki ya mon fiston, mon chouchou, boyoka ba révélation nani oyo bomaki Chéribin Okende. Nani oyo asalaki ki ba boma Chéribin pour ma trouble na kati ya mboka, ba kotisa il y a des groupes armés, ba kotisa il y a des mouvements kidnapping, bana mibali kidnapping bana basi. Parce que première enquête, résultat il y a enquête il y a assassinat, il y a député national. Et oui, le Mikolo, Misatu, donc il est en 4e jour. Parce que mon dos qui est bon, qui Chéribin, au Bakouti, dans une voiture, il y a Chéribin, et Outaki, et pas il y a car du corps, on a yé, les sassi, on a au bon, qui Chéribin, même les sassi, ils ont la Kati, il y a revolver, il y a Moutouka, il y a Chéribin.
tant bakoti wana balandi na ngai obandaka ngai na La Voix Céleste bo s'abonner bo panza video awa makambo nde sikoyo ebandi na kati ya mutuka mémoire ya mutuka nde aketi ebandaki na mémoire ya mutuka ya beaucoup de traces pembeni ya mutuka bakoti ba voix ya bato na kati ya mutuka na premier résultat ya quête euti kosalama professionnalisme ya justice ya Congo la détermination ya biso babatu toye ba vérité Chérubin akufaki na pona nini Chérubin na bomaki Chérubin tango bakoti na kati ya mutuka basali événement bazwaki téléphone ya Chérubin iPhone 14 mais basundola qui montre ezalaki na liboko ya Chérubin donc montre ezalaki connecté na téléphone parce qu'à partir de GPS de bazuba ba enquête mais Katumbi c'est un orgueil. Katumbi il connaît rien sur politique ya Congo na politique ya Afrique politique ya corruption politique ya manipulation et memaka batu na libulu yango memi bango na kati ya libulu Katumbi akutana kina ambassadrice des États-Unis laisser timing mais timing ici ABC Katumbi ba vérité parce que biso ba américain lelo oyo ce qui te komi ko zanga Congo mukie ezali pona bino to lingi lisusu te to bakisaka makambu ya mabe likolo ya Congo mais pourquoi Katumbi a quitté territoire ya Kinshasa? Pourquoi Katumbi a quitté Kinshasa lobby? Pourquoi Katumbi lobby a quitté? Katumbi a quitté lobby Kinshasa a voyagé na jet moko privé ya Songolo Pakala. Hein? Staff na union surtout Katumbi a qui? Hein? Katumbi a boyi kozela enquête. A boyi kozela conclusion ya point final. Parce qu'il y a des experts. Il y a les bandes d'Amboka, Bazoua Sukoyo, Bapé Santila, il y a autopsie. Des clés bois et Zawana na autopsie. Katumbi séjourné dans le Lumbashi. Mais avec le Lumbashi, à Koutalaki, Nabitu Keita, Azali représentant, il y a Antonio Guterres, Namboka Nabiso, Congo, pays Yabakoko, pays de nos ancêtres. Katumbi accueilli de Lumbashi. Soki Katumbi, moi fais la politique de la sagesse. Je suis rangueur d'investigation. Yangai Moussala, chaque jour, non sala Moussala pour l'intérêt Yamboka Nangai. Non sala Moussala, Yako soutenir les sous-chefs de l'État. Oyo Nzambe a pesa ki biso ba Congomani. Oyo Nzambe a poné la ki biso ba Congolais de père et de mère. Soki Katumbi abimé le Lubumbashi bandeko na analyse ngai na sali ngai na bino balandi La Voix Céleste. Soki Katumbi abimé le Lubumbashi akei pays moko Songolo Pakala ndokinde yewana pona matanga mutu abimisaka mai miso belé koyoka mawa batu bayokele mawa yende ndoki enquête est allée en cours tous allés kotambola na kati ya lisolo kaka ya Chérubin ya ngai na bino ba landi ya La Voix Céleste o balandaka président miyake mon fiston mon chouchou mais Peter Tchani convoqué na commissariat de la police na province ya Kinshasa ezana Willery le 4e jour Peter Tchani porté disparu mais l'obito l'a dit Peter Tchani a sali vidéo mais Peter Tchani a commis ko démentir tweet na ye moni Twitter ezalaka yaba américain même YouTube ezalaka yaba américain Peter Tchani a tweetaki na 14h19 na bango surtout les 4 journalistes pro-katumbistes Steve Wemb, Nassi Odia, Peter Tchani et autres personnes au bazali kolia mbongo ya makila pour sacrifier ba ndeko na bango surtout toi Peter Tchani porté disparu mais tant que sous ba tindi la une invitation
ce qui Peter Tchani comité bandeko Peter Tchani a yebi de camp parce que Peter Tchani avant enlèvement il y a Chéribin Okende ça fait mal parce que Chéribin Zali ndeko na biso azali congolais de père et de mère passe na motema il y a ko bungisa mutu munene l'homme de la sagesse Peter Tchani silence radio aucune déclaration nanga na bango silence radio Chéribin Okende makile gangi Chéribin Okende akokende pambate biso to mundela justice to mundela ki justice fait son travail deuxième étape de l'eau il y a mission na biso toloba il y a mission na biso tozolobe la Congo yoka base nde makambo yoka base nde makambo na coutume na biso ba bantu ba congomani ba congolais 450 tribus nous sommes un sima ya mboka sima ya fachi mutu moko te a manipulé bino mutu moko te a conduit bino na mabe mbongo eleka ote na mulai même polo et bebisa te bo moto na yo na coutume na biso ba bantu na lingina lobanini tangu nanu bakundi mowei te tangu nanu bate nzoto te mowei na lilita mais jamais beaucoup ça la messe noire jamais beaucoup ça la messe enquête et sécurité même autopsie et salamité mais il faut ça la sagesse tata cardinal tata yaba cardinal faut que multiplier sagesse tous ali baindo babantu ba Congoman na coutume na biso nanu bakundi mowei te nanu batie pété na lilita bino bokisa la messe vous savez messe pourquoi messe ya nini vous savez messe ya nini pour esala nini nini oboluka na kati ya messe wana vous savez messe noire ni ko consulter famille ya Chéribin même ba collègue na ye na assemblée nationale na messe wana ba yakite tata cardinal mbongo oyo zo luko komona yango mbongo oyo zo komona tata mbongo wana et balusaka batu o ba okindi na manipulation politique awa to lobela bo solo awa to ko ende ko pesa batu détermination ba congomani pour la vérité wana messe wana ezalaki messe noire o tata cardinali asalaki ezalaki messe noire contre nation congolaise contre chef de l'État surtout l'est de la République démocratique du Congo au bazali ko menacer yango mbula na mbula avec la détermination et diplomatie agissante ya mona mboka Fati Béton sagesse lumière promesse ya Congo dont ya peuple congolais et peuple africain kana kati se besi wana to monaki mwana ya Lemandemba junior oyo ko pesa ngombe ski bo fêter bo sali feti na ngombe oyo bino bo pesi ye kana kati mesi wana azo senga dialogue tata cardinal yo sala ki pression okinaki na sous pression élection na délai constitutionnel ata glissement ata un jour trop pesa été élection faut ça là vous salez ba chantage ba orgueil ko benga mindele ko loba par-ci par-là puis ko collaborer ko comparer ko coopérer na ba impérialisme o bazol bo mamboka oyo dialogue et ko sala maté élection belle et bien en 2023 dernière élection déjà si et kenda élection sala ma awa na 2023. Pour votre information, les deux personnes dans les allées rechercher, je suis investigateur. C'est Sanga Delis, na matata pogno, baouti ko déposer candidature na bango na élection 2023 sur les députés nationaux. Pièce contre pièce. Conquérant Azate. Mutamakasi Azate. Mais bango bazo senga dialogue na banani. Nabino oboza manipulé. Dans les pays voisins, surtout les pays limitrophes, même les veulent jaloux, la jaloulisation, veut jaloux, ça c'est yangam,
il y a une complicité boyokani mikolo nyonso to na kati ya mboka na biso awa Congo bayimboka to bangate place to uti na place to komi ezali pembeni parce que bonheur et yaka kaka na bitumba tout ça la distraité tant où il y a distraction déjà si et awa et sili biso to ko bangisa bango na lo bakango mingi na émission na ngai même na parlement la lumière la paix a changé de camp donc kobanga et komi kobangisa kobanga et katisi Uganda kobanga et katisi na ngambu ya Rwanda pe kobanga yeli bango makasi et katisi na ngambu ya Kingasani ya suka ebi Kingasani ya suka te mutu ya mandefu pesa vandaka na Kingasani ya suka ba yaki belé mais ko bimana bango mingi ba okinde ndolo mingi ba okinde centre pénitentiaire auto bengi prison ya Makala. Troisième étape dans le étape ya nini Rwanda c'est la France même que les opposants soi-disant les opposants par exemple opposants ba ennemi na bino peuple ba ennemi ya mboka Congo. Macron Emmanuel marque de la bête pour détruire l'étoile brillante du Congo. Macron toujours bana ba réunion moko diabolique contre Congo, contre Fachi, contre l'est de la République avec vigilance lisse du colo lisse bomoko ndi balonga bisoté na kati ya mboka oyo Congo. Assemblée ya France divisée en deux parties. Que d'Orsay ministère des Affaires étrangères de France est divisé en deux parties. Pourquoi divisé en deux parties? Des députés français, moko français, origine ya Congo, moko français, origine ya France, va déposer dans le bureau d'assemblée ya Mboso Kodia, mais il y a France. Dans la France, trouble est allé. Les opposants français en colère contre Macron Emmanuel et Brigitte. Moi aussi, Macron Emmanuel. Parce que France a des membres permanents. Il y a Conseil de sécurité des Nations Unies. Comme gendarme, mais il y a Afrique. Mais France manipulée par les Américains pour la ressource du Congo. Souci de France, à un dialogue pour infiltration et si la terre va contrôler l'armée, la police, surtout le gouvernement Mboka Congo. France a un vanda awa en Afrique, précisément la RDC, pour contrôler les minéraux, contrôler les ressources. France a un quatrième or. Mais France a une minéralité. A un minéraux à Congo. Les deux députés, Yebisi France, agression rwandaise. Agression rwandaise. État que membre permanent du Conseil de l'ONU, le pays a droit de veto. Rwanda soutient le M23, président à Lobango déjà, dans l'Assemblée générale, il y a les Nations Unies, chaque année, dans le mois de septembre. Déjà, le Belé Yango, il y a côté Bango Awa, et bien Bango Awa, Nassi. Alors, France a eu une décision Moko Yamakasi a sanctionné Rwanda, soutien il y a des terroristes du M23. Baimboka, France a sanctionné Rwanda T. France a eu pétrole, minerai, diamant, zen, cobalt, tungstène. Mais France a sali usine, il y a voiture électrique. Mais France a eu cobalt T. A eu minerai attendant pour la mboka na ye, a eu minerai na wapi. A eu vie Congo. A eu vie Congo. France a eu vie Congo mboka na biso. Place bitumbe uti, de place bitumba ekozonga. Place bitumbe utaka, place bitumbe bandaka, de place bitumba oyo ekopusa. Yango na beleli les Gomatranciens, Ituriens, Kivusiens, Bakasaïens, Katanga, Kinshasa, Équateur, Yaouma, Yakoma, Bumba, Lisala, Guadolite, Gemena, Kikwiti, Bandundu, Bapangi ya Bandundu.
Vigilance, mobilisation populaire pour barrer la route, mobilisation tout azimut. Du 26, du 27 juillet, bazo préparé plat na kati ya mboka. Batake 4 sites. Bazo préparé plat Yamabe. Bana bakabal na bango Yamabe na kati ya mboka. Surtout France, Grande-Bretagne. Ils ont dirigé na Charles III. Même Michiris Naki, premier ministre britannique, Elisabeth Borne, premier ministre française. Baza na kati ya Masolowana, DGM qui dit batté, ANER qui dit batté, contrôler les frontières, surtout na Luena na Lubumbashi, na Kamakaya, commune, ils ont na kati ya Kasumbalesa, Kamina, bande konangai o baza na quartier golf, o baza na quartier commune annexe, o baza na quartier Gambela, na Sendu, hein, o bazali na Moba 1, Moba 2, Moba 3, Katanga, Tanganyika, Kalemi, Baimboka, Mbomoko, tokoisa bango, tokomi pembeni. Bango nyonso tout o babumbisa biso, bazali dragon de l'apocalypse maintenu pour installer na Congo. Tozo vuzula bango, to tombola bango, to bwaka bango na moto. Moto ezali nini? Ezali ba marche. Moto ezali nini? Ezali prière. Parce que prière na ba marche letolongi. Parce que bana Israël ba kota terre promise, ba lekaki na bitumba, ba lekaki na makambu ya mabe. Makambu o tout tozo mona siko na kati ya Congo, ba bengi yango douleur de l'enfantement. Donc pas ya kobota Congo ya sika, Congo ya paix, Congo ya construction et Congo ya développement. C'est Dieu qui a choisi fils du pays. Ba fachi ba bimaka 50 ans, 60 ans après. Mais colon nzambe ça la confusion na ba africain na mindele. Il y a combien de coups d'état, toujours tentatives par renverser mboka, mais grâce ya chef de l'état Ozali na bunzambe do moni bazali kolonga biso bazi kolonga biso awate silence pe na sengi na ba service de sécurité bo bakisali sous sécurité na président ya Séné Denis Kadima bo bakisali sous sécurité et pas ya Denis Kadima président ya Séné maponani ekosalama maponani eko ratete maponani eza déjà koki déjà ko salama oya kotité etali bisoté ope atikali a supporter azela mukolo na ye parce que mboka oyo esengaki mwana mboka aya esengaki fils du pays aya aboya précipitation aponana ye professionnalisme ya mboka awa Congo na moniki na suka na bengi de kunangai John Mabende cameraman ya munene machine madaka bazali ko sala musala malamu ba kodenga 5 minutes na tikali na 5 minutes siko na 5 minutes wana ngai na bino serrez votre ceinture ngai na bino serrez votre ceinture attention na Olivier Kamitatu il faut la mayele basakana katena autorité de l'état basakana katena chef de l'état ba propos yo lobaki Kamitatu okozala ka interpeller un jour na mboka oyo Congo na maloba oyo lobaki hein Olivier boko sera na mboka oyo Congo te parce que muto dirige Congo zali n'importe qui te mais et toi aussi Francis Kalombo attention un criminel ya machette fondateur ya Kolona ya kidnapper c'est Francis Kalombo mutakabola machette na bandalungwa na maponani ya 2011 secret de père Etienne Wamulumba na lobi ngalabino tosuka awa na déclaration Kagame azolinga envoyer les troupes rwandaises force défense ya armée rwandaise RDF selon communiqué à Rwanda il y aura bien analyse ngalabino parce que Rwanda azokota awa selon Rwanda alanda ba FDLR Foka mais vigilance la professionnalisme ya l'armée congolaise
Merci vraiment na papa Nangaï Sylvain Ekenge. Porte-parole, il y a armée Nabiso, Nord Kivu, et localité et territoire partout. Rwanda Zolingandi attaqué Nord Kivu et quelques localités, territoire. Peuple congolais, Goma Tracien, Banaya Kivu, Bagoma Tracien, Bendele et Kokoyate, mobilisés tous les jours. Sanganaka lokola mutu moko to ko isabango bakolonga biso awa te. Merci na armée congolaise ndé basa déterminé pe bakosepte jamais Rwanda installé base aérienne na quel mboka mais Kagame sala baventure a sala baventure de Kabila 20 ans Congo son côté quand l'époque ya mona mboka aso Congo ezali Lokuta chef d'état lobaki si le M23 attaqué ville ya Goma ngai na komisa Kigali poussière et potolo omoni Kagame nanu azwa attaqué Kagame nana bundate parce que abanda ko moni la Congo na époque ya sécurité ndeko na ye Kabila bisika wuta oui c'est la vérité nangai na bino to yebite place oye wuta ko yiba minerai uranium tout wana et que na Rwanda complicité avec Alain Dax belge. Serrez-vous de ceinture, Wazalendo, le bien neutralisé, 12 militaires. Il y a Rwanda. Plusieurs personnes blessées. Bilan Awa, exacté. Mouvement, est déjà en marche. Batterie, est déjà, il y a Kopela. Kalaminga Wate, Barozwa, frappe. Monde et Koganga, Barotuna, et Salami Awa, Dengenin. Et na Sukinanu, na avocat belge, au Katumbi azwaki pour na makambu ya Salomo Kadela. Comment que avocat belge yo yé na makambu ya Salomo nana pesi yo permission monsieur nana donné yo permission au lobaki président congolais azwaki une élection yé na makambu ya tête ya liwa Chéribin mais mon colonie nango sortisant congolais même Belgique a reçu la déclaration contre roi Charles. Autorité mboka na biso peuple et faut type wana avocat wana alle canon na justice ba sambisie après ba bengani na lingala na français ba expliquer accueilli comment qu'il y a un avocat c'est la haine c'est la jalousie tribalisme mal placé na droit ya chef de l'état la question qui Belgique alingi Congo te na zongi siko na prophétie politique oya finks délimité papa Tshisekedi de Tchadi wa Molumba prophétie politique et latinjoto vous les Belges bino ba Belge bota la Congo na fenêtre yango yo elati awa kolonga bisote ba kosala ba réunion mabe nyoso tout et kobimaka na poisa parce que papa Fumu Kimbangu akufaki na Katanga pour ko sécuriser l'est de la République yenda zali ko battre la chef de l'état yenda zali ko battre la Congo papa Simon Kimbangu azalaki envoyé dédié na Congo na Afrique bon mon chef de l'état azolobela Congo kakate na Afrique akendaki mission internationale comme facilitateur médiateur na Tchad ya kosangisa les opposants tchadiens na ba parti politique na société civile ya Tchad c'est ça chef de l'état o nzambe pour nous qui ba congolais na ba africain ngai na bino to kotana kaka na ba face aux caméras ngai na bino to solola tangu yiso tala donation chole silence absolu silence radio azolo baté pourquoi deuxième épisode ezali autopsie nde to yeba place mabe oyo utaki parce que garde du corps wana garde du corps ya Chéribin garde du corps ya Pierre Numbi azalaka garde du corps ya Pierre Numbi pe garde du corps ya Samba Kaputu nani oyo azokati pour être utilisé comme garde du corps ya ministre garde du corps ya député et garde du corps ya DG azaka la mission pour éliminer Batou et tant que analyste politique au sala kanga na bino à chaque fois merci vraiment meilleure journée tikate lola ezana biso tikate nzambe oyo azali ko sécuriser toujours Fati
la sécurisation éternelle ezali nzambe oyo likolo. Parce que grand Congo, lève-toi, pays prophétique, pays cœur de l'Afrique. L'ère du Congo a sonné et l'ère il y a léopard. Yango awe koki léopard azali makas na kati ya Congo ezaka na deux provinces, Équateur na Congo central. Merci vraiment amour bomoko diaspora ba manipuler enquête ezali en cours, deuxième étape, deuxième épisode ngana bino awa lundi toujours dans la voie céleste. Bobone bo panza partout Sima Congo Bendele Ekoyate. Merci vraiment, au revoir, à bientôt. Le Congolais, Goma Tracien, Banayakif, Bagoma Tracien, Bendele Ekoyate, mobilisé tous les jours, to sangana kalokola mutu moko, to koi sabango, bakolonga biso awa te. Merci l'armée congolaise, les bases déterminées, et bako-accepter jamais. Rwanda est les bases aériennes. Mais Kagame ça va aventure à ça va aventure de Kabila 20 ans Congo sont côté quand l'époque il y a mboka au Congo ils allaient Lokuta chef d'état Lobaki si les M23 attaquaient ville ya Goma ngai na comme ça Kigali poussière et Potolo au moni Kagame nanu azwa attaquer Kagame nana bundate parce que abanda ko moni la Congo na époque il y a sécurité hein ndeko na ye Kabila bisika uta oui c'est la vérité nangai na bino to yebite place oye uta ko yiba minerai uranium tout wana et que ndaka Rwanda complicité avec Alain Dax belge. Serrez-vous de ceinture, wazalendo le bien neutralisé 12 militaires. Il y a Rwanda. Plusieurs personnes blessées. Bila awa, ezate. Mouvement, est déjà en marche. Batterie, est déjà ya kopela. Kalaminga wate, barozwa frappe. Mondi ekoganga, barotuna, et salami awa, ndengunini. Pe na sukinanu, na avocat belge, oyo Katumbi azwaki pona makambu ya Salomo Kadela. Comment que avocat belge yo ye na makambu ya Salomo nana pesi yo permission monsieur nana donné yo permission olobaki président congolais azwaki une élection ya na makambu ya tête ya liwa Chéribin mais mon colonie nango sortissant congolais même Belgique a reçu la déclaration mabe contre roi Charles. Ba autorité mboka na biso peuple et faut type wana avocat wana aller canon la justice ba sambisie après ba bengani na lingala na français ba expliquer accueilli comment qu'il y a un avocat c'est la haine c'est la jalousie tribalisme mal placé dans droit ya chef de l'état la question qui Belgique alingi Congoté na zongi siko na prophétie politique ou ya fin délimité papa Tshisekedi de Tchadi wa Molumba prophétie politique et latinjoto vous les Belges bino ba Belge bota la Congo na fenêtre yango yo elati awa kolonga bisote ba kosala ba réunion mabe nyoso tout et kobimakaka na poisa parce que papa Fumu Kimbangu akufaki na Katanga pour na ko sécuriser l'est de la République yenda zali ko battre la chef de l'état yenda zali ko battre la Congo papa Simon Kimbangu azalaki envoyé des dieux na Congo na Afrique bon mon chef de l'état azolo bela Congo kakate na Afrique akendaki mission internationale comme facilitateur médiateur na Tchad ya kosangisa les opposants tchadiens na ba parti politique na société civile ya Tchad c'est ça chef de l'état o nzambe pour naki ba congolais na ba africain ngai na bino to kotana kaka na ba face au caméra ngai na bino to solola tangu yiso tala donation chole silence absolu silence radio azolo baté pourquoi deuxième épisode ezali autopsie de to yeba place mabe oyutaki parce que garde du corps wana garde du corps ya Chéribin garde du corps ya Pierre Numbi azalaka garde du corps ya Pierre Numbi pe garde du corps ya Samba Kaputu
nani oyo azokati pour utiliser comme garde du corps, il y a ministre, garde du corps, il y a député et garde du corps, il y a DG. Azaka la mission pour éliminer Batou et tant que analyse politique au sein de la Kangaï Nabino à chaque fois. Merci vraiment. Meilleure journée. Tikate Lola et Zanabiso. Tikate Nzambe Oyo. Azali ko sécuriser toujours Fati. La sécurisation éternelle. Ezali Nzambe Oyo. Parce que Grand Congo, lève-toi. Pays prophétique. Pays cœur de l'Afrique. L'ère du Congo a sonné et l'ère il y a Léopard. Yango Awe Koki, Léopard Azali Makas, na kati ya Congo, zaka na deux provinces, Équateur, na Congo central. Merci vraiment. Amour, Bomoko, diaspora, ba manipuler, enquête Ezali en cours, deuxième étape, deuxième épisode, Ngana Binu Awa, lundi, toujours dans la voie céleste. Bobone, Bopanda partout, Sima Congo. Bendele et Kouyaté, merci vraiment, au revoir, à bientôt.